Nazali na esengo ya koyeba ete bozali ebele liboso ya baposte téléviseur na bino pona kolanda émission Ezwi na yango bandeko balandi ya émission Ezwi na pesi bino mbote bisika nyonso ezwa mibino betika ete kimia nzambe tata eingela o mabota mabino toko fungola basango mwa mokolo mwa lelo na invité na biso oyo ezali bongo Koko Gina yende penza azali bongo komo pusa makanisi na ye na likambo litali égalité na yango moko na lelo to sepela kispenza to zoye na nzela ya Singapore ete toyebala kosola na ye lolenge kani oye azali bongo komisumbiti na makanisi na ye elongola bandeko mosusu na tina ete likambo ya égalité e babongo kozwa esika kasi yambo toko tsa Koko Gina tokolinga penza totalisa bino video oyo nde ekomema ngai na Koko Gina pe na bino banso toyeba ko analyser lolenge nini ya makambo ezali koleka kabuya. Merci beaucoup. Est-ce que vous appelez ça augmentation de salaire? On passe à la télévision, on vous dit qu'on a ajouté 20 000 francs ou 40 000 francs sur les enseignants et nous devons applaudir. Moi, je vous pose la question, à savoir, actuellement, avec le coût actuel, le coût social actuel, vous donnez à quelqu'un 40 000 francs, qu'est-ce qu'il va faire avec ça, le mois? Il va payer son transport, il va payer l'électricité, il va payer de l'eau, il va manger, et les soins médicaux? Non, écoutez, il ne faudrait pas commencer à applaudir des choses qu'il ne faut pas applaudir. Nous n'allons pas applaudir cela. Et aussi, vous savez, ce qui fait mal et ce qui énerve, c'est que on passe à une chaîne nationale en train de parler, en train de réduire les zéros vivants en disant qu'on leur a donné 40 000 francs et ils ont applaudi. Ils ont applaudi sur un 20 $. Monsieur le ministre, changeons, prenons l'inverse. Qu'on vous donne à vous le même salaire de ces enseignants, parce que c'est aussi des universitaires comme vous. Est-ce que vous serez capable de nouer les deux bouts de mois avec ce salaire? Je ne pense pas. Parce que déjà, vos réunions interministérielles, vous donnez à vos agents des primes exorbitants qui n'arrivent même pas à une année de salaire d'un enseignant. Par jour, c'est que vous donnez. Et vous passez à la télévision en train de dire qu'ils ont applaudi, ils sont contents pour un 40 000 francs. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Cette histoire, allez le parler dans vos conseils des ministres. Ne venez pas nous parler de ça à la télévision parce que vous insultez le Congolais. Vous insultez le peuple congolais. Nous savons comment vous vivez. Vous avez un transport garanti, soins médicaux garantis, salaire garanti, vos voyages avec vos enfants garantis, vos enfants dans des bonnes écoles. Et au-delà de tout ça, vous avez aussi votre salaire. Et qu'est-ce qu'ils ont? En dehors du salaire, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont un transport gratuit? Ils ont des soins médicaux gratuits? Qu'est-ce qu'ils ont? Écoutez, arrêtons maintenant de commencer, et vous devrez arrêter de se moquer maintenant de nous. Vous en avez fait pendant beaucoup d'années, maintenant ça doit s'arrêter. La seule chose que nous avons besoin, que nous demandons, nous supplions au chef de l'État, c'est de revoir vos trains de vie, ministres, députés, sénateurs et les autres fonctionnaires qui sont dans une opulence extrême. Mais quand vous mettez vos costumes là, vous allez travailler et vous savez qu'il y a des milliers de Congolais qui coupissent, qui souffrent parce qu'ils n'ont rien à mettre dans la bouche. Vous êtes content? Quand vous vous servez de l'argent de ces milliers de Congolais, nous devons arrêter cela. Ces enseignants-là n'ont que ça comme salaire. Ils n'ont pas de COP, ils n'ont pas de commission. Merci équipe pour la na États-Unis d'Amérique. Merci Mananangala Kunya Donangai. Merci Yanga Mokonzi na Angleterre. Qui l'a médié de tel que Tumbaka le compte beaucoup le compte femme Pekato, Charles Chomo, Maman Jovi, Maman Vava, Maman Célestine. Papa Michael bino banso penza nzambe a pambola bino kila metende telo take tumba na akene pourquoi pas la chabienne bande ko wala bino so botali ezali vidéo ya papa azali ko tombola mongongo na likambetali ba enseignant cela veut dire yé pas ali moko ya moto azali na kati kasi Amil Lobel makambaike yango wana na lingi ete ngai na bino Big Daniel ngenda na Londres na Mosabana
toyeba penza komo telema papa Michael et puis le numéro 1 JKM l'océan de la presse tout la penza na tina likambo etali égalité pe to sola makama yike lokola ya ba salaire ya bato po yango pesa ina kati lokola ete ba soda la biso ba ko futa mamala muté ba enseignant ba bilaka ezali bongo ebele yango penza na baki na zoe po epasa li komo tombola likambo etali égalité toyeba bongo komo sola na ba mama missionnaire na Christ onde na mboka nita ba il faut ko yo moto to sali ko zo bongo koko jina to meka ko kotsa eto sola bongo na sima to kokoba na ba invité mosusu. Allô. Allô? Ah, bonjour Coco Gina, mbote Coco Gina. Vraiment, matondo Coco Gina, na bengi yo penza pambate. Tozali bongo komosala mosala biso ya bapanzisango pe ya komotelemisa population na tina ete bayeba bongo na komola muka pe koyeba mayemanso bazali koleka na ekolo ya bango po ete biso baso toyebi ete ekolo ya biso République démocratique du Congo ezali bongo penza malamu te ekolo ya biso ekangami bongo na boumbu kasi yo ozali kotombola mongongo ya likambo etali égalité olingi ete mwana mboka nyonso a se retrouver mwana mboka nyonso azala malamu ba enseignant kasi toli pe na ba vidéo bayike o ezali bongo ya ba enseignant yango te lobaki to kotisa yo nano po ete opesa biso na likanisi na yo tozala mwa mituna mibale misato oyo tokoki kotuna yo ebongo toyeba kokoba na kati ya émission na biso likambo litali égalité oyo ezali koloba yango likambo yango oyo ezali kobenga yango égalité yango ezali peza nini sembo ela biso pe nini peza olingi koyebisa na bakongomani. C'est pour cela, au lieu de la bamiyibi wana nyonso esika bavandaka ou bien esika nini to bandanano ne fût-ce que la minimum qui est qualité. Dernièrement, tant tolobaki makambo ya ba salaire ya ba député balingi bakomisa bango basengaki meme bakomana ba 40 000 à 50 000 $. Nde tomonaki burundo ya Kamere étant que nommé président du Parlement, ayeko démentir yango. Déoté bakiti ta 14 millions. Plus on peut étant que bazoba, kotoza bazoba na bango, tondimaka nyonso na bindima ndima, oyela biso na Biblia, ti lelo tondimaka, tondimi yango. Ok, 14 000 wana. Yango nga koko jina nde na telemaki, na bwanya ya bakoko bapesaki. Toza na problème te ota bango ata 10 000 ota bango ata 5 000 mais toza na posa ne fiske égalité nationale oyo toza na bandeko na biso ya badocteur parce que na chaque libota tozangi docteur te tozangi policier te tozangi militaire te tozangi fonctionnaire de l'état te tozangi pe baboyi oyo bakendaka kokombola oubie bakendaka kosokola baindie masoko na nini oyo na limete kuna tozangi bango te mais kotia motu nyonso na minimum égalité ya salaire parce que azokomimisa suyele na ye motu azomimisa suyele na ye aza na droit à la vie en plus toyoka pe mainpayema te parce que depuis nabotama jusqu'à présent nayoka nanu te député national azala impayé nayoka nanu te ministre azala impayé nayoka nanu te président azala impayé moya impayema wana il faut to aboli nango nanu na kati ya mboka na biso totiesa égalité
matondo mingi mama océan. Merci Coco Gina, tolandi opeza na bokebi ndenge tote déjà na koyebisa bato ete tokozala bongo na Coco Gina po ete azali peza komotombola mongongo na likambo litali égalité. Coco Gina, sika olobi penza mwa makao miyike pamba te souci ezali ete ba fonctionnaire bazwa salaire na bango ba cantonnier bato ya lolenge nyonso bazala malamu. Kasi ozali kosenga yango epai ya nani oyo asala mosala wana po ete Congo wa biso ezali bongo na boumbu na banzi ki ozali congolais po bunda ke tumba ya libération oyebi ete Congo lelo la 21e siècle Congo eza occupé siko tango ozoluka égalité wana ozoluka yango na nani apesa yo oza kobondela bato ozali kosenga to okobunde tumba po ete yo ozwa égalité wana na bonsomi bwayo malobo mboka yo. Matondo mingi mama océan na kote ya bitumba ezalaka physique et bitumba ezalaka nano liboso eza mentalité ya bato il faut ba comprendre no en otage oyo batia bango parce que système nyonso ezokobenye kuna na kati ya mboka eza système ya blocage et blocage mental yango biso toyinde tofongola bato mental na bango mental ezali nini mutu ye moko efavanda salaire oyo bafutaka yo polisi okendaka mosala bafuta yo moins de $100 ampesi baotinda yo na bitumba na mwasi na yo na ndako oyebi ata ndenge bafutaka ndako te wana eza entre parenthèse na makambo oyo etali ya égalité ya baenseignant eloko tozosenga yango ne fiske na minimum oyo tozosenga apesi tozosenga yango directement na présidence de la république parce que moto azali garant de la nation tomata tokitaka bandeko mosusu bokondane ngai yo mpona nini ozobenga ye président nakobenga ye teke na kombo parce que na age na nga na age na ye aza grand frère aza yaya il faut tozala ba respect minimum bitumba tobunda eza bitumba ya politesse te mais tobunda bitumba oyo ya respect en plus ya kotalisa place vérité ezali il faut toloba vérité eza teke toye kobanga mutu ubie toye soki tosepelisa mutu bitumba oyo mutu aye kosepelisa mutu aza te aye mpe kobanga mutu te mais vérité il faut ezala na mesa mais tozala na barespect mutuel na biso yango eloko na kosenga matondo bengi mama. Ngana yoki ete olobi esengeli osenga yango la président de la république mais o manioli mwa moki olobi na bandeko mosusu bazali koloba poko kobenga ye présenté na bosembo soki bato balobaka bongo la kota la pensée na bango tango mosusu po bayebi ke mwana mboka Félix Antoine Tshilombo azwa te la maponami mais akota nde la ndenge ya ba deal yango bato mingi baki ko reconnaître pe ya bokonzi na ete mais na ndenge ya boye tokobenga ete ata mokonzi mwa ekolo pamba te soki bapose mwana na classe examen d'état lokola bauti kosala babila bango nani aza président de la république ya république démocratique du Congo mwana akoloba te ke ezali bongo Kingandi Songolo Pakala akoloba ezali Félix Antoine Tshilombo mpe babeteli ye maboko balobi alongi po ye nde moto akendaka na nkombo ya Congo bipai biso me na ye natuna boye Coco Gina na lolenge oyo olobeli ke ozali kolobela président de la république na gouvernement na ye po ye nde moto asimbi yende est-ce que ozali penza ya solo ya kobunga makambo to po bozalaka na mikili ya bapaya bovandi la république démocratique du Congo te boyebi lisu makambo ekoleka na mboka te est-ce que yo ndimi penza yo kokotisa mongoloto ya papier na yo ekoti la présidence pe babengi yo Coco Gina yaka kopesa likanisi oyo pesi olingi tosala yango ndenge nini pe bazomiselo balobi iyo ba résoudre yango aussi longtemps depuis oyo balaka depuis Félix Antoine Tshilombo alaka population na ye tikino lelo eloko moko esalami te ti papa oyo na tie vidéo na ye kotombola mongongo kotombuka na likambo teli baenseignant alors babakiseli bino 20 000 40 000 vous applaudissez na mutu wana 40 000 ekosalela bino nini sikoyo yo okende kosenga na maboko ya nani okokende kotika mokanda epai ya nani pe bakoyokela mpo barépondre yo mokolo nini malobo mboka matondo mingi mama na nga océan de la presse
soki nalobi ke toye kosenga epai ya président na makambo oyo eza makambo ya demande ya kosenga epai ya moto te parce que ezali droit ya peuple nde adesidaka peuple nde avetikaka bato akotalisa bato bazokokamba biso situation na biso eza boye biso makambo tozosala eza nde toye koavertir ke mboka ndenge ezokokende tosengi égalité mais moto aza ntete ndenge outi kolibola ndenge nalobi ke bandeko mosusu bakomona mabe ozokobenga ye président parce que nazwaka bamessage ebele tosi toaleve yango eza mpenza na motuya te eza faux débat mais toloba mpenza na makambo biso tozolinga tozwa congolais ubie kokojina bozosala semblant to vraiment bozovivre réalité oyo ezoleka na république démocratique du Congo mboka na biso ndenge eza par rapport ya ndenge bozoluka égalité tikala ya noloke bokozwa yango te pamba te bokozwa te na lolenge oyo boli bokenda ngo ya mikanda na maniola ona mamuke bokozwa te mpo na nini na lolenge oyo olobi nangake bozokende epai ya président de la république yango nayebi soki président de la république alaka tosenga charité makambo eza makambo ya charité te tozosenga ye charité te mais tozokoavertir ye nde moto azali le garant de la nation oyo lelo meme yo vandi wana soki batuni ona ni président de la république oloba félix tshisekedi tshilombo ye nde aza représentant ye nde moto aza na base ya makambo oyo nyonso sikoyo nde bozosenga na ye nde bozosenga na ye pesa bino yango oyo akopesa na ye te boyebi mpe akopesa te makambo tozosenga te mais tozokoavertir boza koavertir ye ke soki toza na besoin ya égalité soki opesi biso te mais mpo akopesa bino yango te boyebi mpe ke bokozwa yango te bosala sembla te ya kokosa peuple soki akopesa biso te mama wana ezokokonserne ye parce que biso toza na objectif parce que bitumba tozobunda ezali yanga kokojina te mais eza bitumba ya toute une nation ya bakongolais nyonso oyo kongolais nyonso aza na susi na yango mpe kongolais nyonso depuis kasavubu depuis bakoko na biso babundela nde égalité batumba mama kivavita mpona égalité kimbangu baboma ye mpona égalité bakanga kokojina mpona égalité soki bakoboma biso mpona égalité on est déterminé mpona bitumba égalité égalité fe kota na mboka yango eza objectif na biso matondo mingi mama matondo kokojina nakozwa yo mpe ya minute miyiki te pas te toza na mwa bato mpe bayiki oyo balingi basala intervention mais nalingi koyebisa oyo boye kokojina nayebi te soki oyebi ke crise monene eza na kati ya idps oyo bato ya idps edingila bato na biloko na bango pamba te bango moko baza kose retrouve te zela mwa moke na meka kosembola bongo yango oyebi ke au sein de l'idps lelo bato na bango ekwei na bato na biloko na bango pourquoi parce que idps bato oyo babunda etumba oyo batotalize lelo 38 ans bango moko baza babénéficiaire te bazali kobunda etumba mpona nini partage ya gato na bango depuis babundi bazweli yango ata limeya te batikali bobele na nzela basabote bango boye na boye soki kutu parti présidentiel ezali na crise ekabwani combien plus fort tout un pays parce que tolingai tomona malamu na bokambi peut-être un parti politique na bango ke bango bazovivre mieux baza lisanga baza bomoko mais parti wana ekwei kabuya vidéo na vidéo Passé Alex, j'ai perdu ma mère, elle avait 28 ans, elle a été assassinée devant moi. Et j'ai été violée à l'âge de 15 ans avec ma grand-mère. Donc je suis là, je suis engagée, je suis dans cette lutte avec haine, avec colère, avec tout ce qui me monte. Et quand je vois ce qui se passe autour, nous devons nous engager pour la cause de notre Mama Congo. Battons-nous pour la terre congolaise. Battons-nous pour la libération totale de la République démocratique du Congo, pas pour des individus. Que moi je suis... na banzi vidéo oyo touti kotia ezali ya mama moko ndeko mwasi na est de la république azali kotombuka mpe azali koexplike pourquoi akoti na bitumba oyo
parce que amona lolenge ba boma ba botila ye et puis ba viola ye na kokona ye na âge de 17 ans. Alobi azali kobundela songolo pakalate azali kobundela mabele na ye. Cela veut dire ezali kaka égalité au bilo bozala ngona komba pour alingi siko bazala bien pour aza victime ya mabe ozo sala na République démocratique du Congo. Est-ce que nous avons pas un président dans la République démocratique du Congo? Qu'est-ce que Félix Azo sala? Et puis na banda ko lo bando likaba parti politique la ye. Félix Azo peut sa solution te. Mais siko yebisa ngai bino ba congolais oyo boyebi différence ya ko vivre mien na poto na boya kapé na Congo bo mona pene ni bo défendre ndenge bakanga bino siko nazo linga obimisela nga ubie bozo bombelo ko bususu sur quel bateau magique o bino boko beta directement Félix Antoine Tshilombo andi belabino apesa bino yango si facile matondo mingi mama omoni makambo ya kabuya et concerné bisoté kabuya c'est qui d'abord dans katamboka na biso c'est un individu comme mais il a un mot à dire bango bato bazo diriger nation mama nangai wana za buzo ba total mais c'est que biso so toza nanger la kacha buzo bango parce que toza ko accepter que bango ba diriger biso les opposants collabo yango basala union sacrée na basala ki yango ponani ya kosumba bopoza nyonso kotya bango na saki moko eza buzoba sakombi molo soki sakombi wana depuis tobanda na batata na ye ti lelo mama bandeko bozolanda tofongola miso tokomi na ntango ya egalite tuko soki eza sakomi tuku wana mpe ezala soki jean marie soki matungulu mpo na nini tokontinue na bozoba wana eza notage mais koko jina mais kanga kofungola biso eloko oyo ozobomba ngai nalingi libokela toyebala kofungola yango eloko nazobomba ozobomba nini mpe eloko te eloko nazoloba ekomi ntango ya révolution bapreparaka ok na minduki te na masasi te na rébellion te oyo akoya na masasi aya nango na ndenge na ye mais révolution ya koko jina ezali matali ya bato moto ase révolution na d'abord matali eke nazolobake bamilitaire pays mo bafutaka bango eza butu na moi bapolisier mbongo bazwaka eza butu na moi baenseignant bafonctionnaire toza bato te mama est-ce que tozomona makambo ozolekala miso na biso te koko jina ngai nalingi tozala baréaliste eloko nazolinga plus ke ide na wana eza kitoko ndenge ozosensibilize wana eza kitoko parce que biso nyonso likambo yango wana tozobundela cela veut dire bapolisier na biso badéclare yango plusieurs fois ke biso toza bapolitique tozofutama te bosali biso boye bainane ba 3 ans bomoni nde te yango nalobi nazomema yo mpona yebisa o bamilitaire wana lelo bakanga bango misusu mpe bakimi parce que bango badénonce makambo bamoni na front oti kola na ndeko na biso Koffi Olomide awa kende kuta bamilitaire babengisaki na Brazzaville bazosanga meme place ya kolala voilà voilà bazaki babiloko ebele totala batotya bavideo na bango yango sikoyo nazolinga tokóma no na place wana heureusement ko rejoindre nga soki bamilitaire baenseignant bamédecin baétudiant baélève batutu bazovivre te aussi à salaire na bango parce que mwana mboka Félix Antoine Tshilombo tout le monde le sait azokoka te afungola loboko na ye sikoyo bosikoyo tokosenga ye lisusu asalela biso to magie moko boye mpo tozala légalité tokosenga ye yango ndenge nini
tina kosala ba marché wana te mama toza sikoyo na tina ya révolution ok tozoloba toseli na ye d'ici le 30 août donc accès égalité soki accès égalité te tozokota grève générale grève nationale donc moto akenda kokengela ministre akokende te il faut égalité kota enseignant atangisaka akokende te policier nani docteur akokende te tokoti grève nationale générale yango biti ya liti égalité matondo mama merci bande kolanga la banze bozolanda koko jina pe mituno tokotuna parce que tolingaki ndabima bwendenga bimi alobi tokosenga te parce que ngali kalisilanga ezalaki ete bazokende nde kosenga parce que notre pays est occupé il faut mutu nyonso atiaka ngo na mutu pe parent nyonso yebisaka ok tokosenga pa ya mutu te mais toye kopesa annonce oyo bakoko bapesi mpe nzambe apesi kati na biso eza droit ya chaque congolais matondo ezali bongo annonce o bakoko barevele koko jina pe koko jina azali kopesa yango na bakongolais banso congolais bisiko ozali esengeli otelema pamba te likambo ya légalité ezali bongo ya solo esengeli mutu nyonso alia livre de vie lobi na biso ouvrier mérite son salaire soko okosala okozwa liyota te retour te mosala wana na ndimi te okosala alors ezali kosenga la couche nyonso yo médecin yo enseignant mais bravo na papa la lolenga telemaki yo ozali menuisier charpentier yo ozali fonctionnaire yo za militaire ozali policier oza wapi esengeli na bala mboka nyonso na couche nyonso to telema to revendiquer ba droit na biso tango bato bakobima la balabala bino pe bobima tozwa mwana mboka Jean Goubal et bongo to silsala koko. Est-ce que Oza David de même avis que Kofi Olomide? Oui. OK. Oui. Pourquoi? Mais on nous tape à cause. Non, mais vous ne trouvez pas qu'il a manqué de diplomatie? Mais pourquoi on doit aller chercher la communauté internationale? Pourquoi on doit aller chercher les États-Unis? Pourquoi? Est-ce que États-Unis, Moko, Azaloka, Congolais? Qu'est-ce qui fait la force des États-Unis? Et qu'est-ce qui fait notre faiblesse? Nazarapé d'accord, on a musicien pour Bangope Bandombolisa. Mais l'idée, tant que c'est la vérité, c'est la vérité. Hein. Est-ce que c'était une bonne démarche de dire qu'on nous tape? On nous tape les alokouta. Mais la diplomatie, quand même. Vous ne trouvez pas qu'il a manqué un peu de diplomatie pour Azapé, ambassadeur de la culture? Pour nous, la diplomatie n'est pas naïe. Quand vous la diplomatie, n'a mindou qui a Rwandais. Quand ils attaquent sans diplomatie. En fait, il y a une diplomatie, oui. Mais il y a une force. Okay. Et la force, elle a produit. Il y a intelligence. Non, la force, c'est biceps. Je parle de la force de l'intelligence. Une force, tu as une arme made in Congo. C'est made in. Et Salemi na Congo. Parce que made in Congo. Made in peut comme copier. Tout dans la mindou et Kelami. Na Congo. Et puis tout maintenant que changer Congo à Congo. Tout changer sous Congo. Oui. Tout le monde l'a sait. Parce que notre Congo dit en tout les anaka. Ok. Ouais. En fait, nous allons na na place Bama Sambuki di Bazalaka. Place Bayamba Bazalaka. Place Kala la Omotunde avant Kozala. Place il y a syndicat de Kolo Azalaki. Ils nous ont menti. Ils nous mentent à propos de nous. Ils nous mentent en ce qui concerne notre identité propre. Na alphabet na biso Césaraté. Na alphabet na biso K. Mon devait pas à Congo na biso. Na habité ceux qui bo banga que soto tie Congo et comme ya ba Congo. Té. En fait, bon, so comme ya ba Congo, nzoka Congo nzambe yemoko. Kasi boke boto na nzambe Congo. Comme Congo. Parce que tu comme trop tribaliste, tu comme trop dimi. So tu tie Congo na ka e ba Congo ba yo régner mais ceux qui ba régner problème ça va. Mais nous sommes quand même agressés. Tu as agressé pour la Yuma na biso. OK. Tu as akebere parce que bateau ba go yiba to tigili bango ba kenambo. Alors que mbongo wani ko créer masasi. Nous sommes agressés et tapés.
agresser, taper parce que toi, tu kebere. Toi, tu yuma. C'est-à-dire que bateau, tu yebi na biso mi yibi na biso, tu yebi bango. Ato tika bango batambula na mbongo badendela biso. Mais somba kama ça c'est sona minduki. Il y a que somba nanu avant de fabriquer. Donc vous êtes d'accord avec Koffi Olomide? Oui. Okay. On nous tape. Mais que guerre est ça? Voilà peut-être quand les gars qui ont guerre est ça, quand les kaki. Bon, on a compris ces raisons parce que là, Moussou Baninga Baobunana, c'est Bamoussou Bassa Bafet. Mais moi je pense que Jean Goubal Kalala, moi je pense que c'est aussi le moment pour vous, les artistes et musiciens, leaders d'opinion, je pense que c'est votre moment. Je pense que c'est un moment où vraiment j'ai comme l'impression que Bokanisaka, ce que mon Batali et Ming na TV a comme leader d'opinion avec un contenu. Ok. Ne confondez pas ces histoires-là. Ce n'est pas parce que quelqu'un est devenu une star qu'il contient quelque chose de positif à donner. Parce que j'ai comme l'impression que vous confondez un leader d'opinion. Quelle opinion? L'opinion de la bêtise. Quel est le contenu? On ne peut donner que ce qu'on a. La plus belle femme ne donne que ce qu'elle a. Moi, toi, qui n'a classé, à comme star pour un talent, il y a comme leader d'opinion. Quelle opinion il a? Mais il a qui s'est mis? Il ne faut pas confondre. Ah ok, d'accord. Star et leader d'opinion. Leader, il y a pensée positive. Ok. Parce que le Congo te confond. Ok. Il y a un peu bazo reproché au commis trop voilà, au commis qu'on s'attaquait beaucoup. Surtout dans ma collègue. Je m'attaque na bateau bazo monde sans contenu. Ta Congo est mon frère. Osons parler de Américains. Qu'est-ce qu'on a à foutre des Américains chez nous? T'as la moi no il y a Burkina Faso. Ah voilà. Nali mi bali ya Congo to za bongo. Mais na yebi pas Bangala bazali. Mi bali net yo wana. OK. Mais biso to mi bali mo kundire moula là, qu'est-ce qui se passe? Attends, kutunga na akala là, ndimite na moula. Non, mais tu sais, à force d'avoir des gens au Bayemba, plainte sur plainte, nous sommes devenus des hommes efféminés. Ok. Bami bali o bali là, ngai pa na biso. Soki batongi o libanda. Koya o lela nda te mama bi miso libanda. Obe miso batongi o lumba. Ba mama ba luba peno ki mu lubeza. O te ba namoni net lumba. Et pas na biso mobile opagoli choko oya kozwa mwasi te. Ba jijele o kana choko mama a jijele o kana choko bengani. Et pas na biso mobile sote bijou eleki na nzoto tchu. OK. Mobile a mobile. Et nous avons besoin de mibali à bongo. OK. Na landi cher ami, Koffi n'a rien dit. On nous insulte à travers le monde, à travers l'Afrique. On nous insulte, mais bon, que ne bon kanga batouana.